Boye na bokechu boye nzembo bokechu wa yambo okokai ye fa lobela makambo émission ya mboka makambo ya mboka atikali politicien mais makambo ndulete papa na biso Lumumba Archa Mobutu Sekedi papa basoda na biso pe babundela biso po alelo pe tozala molimo na bango bien abatela pe mboka na biso elongo na bakoko oyo pouvoir oyo mabela atikaka na maboko na nga pouvoir oui pouvoir eza na maboko na nga ya bakoko ezobangiso te hein oh mabele lycée ya kota marita oh papa Lumumba ya kota marita to sapela nzambe oh nzambe bakoko Kongo ya yo Kongo ya nga to kanisaka fadese ya mboka mokili na kufite boyemba Isaac bazoyemba banzembo no ata babengi ata baleke émission nzembo touré na bimi nango album yanga comme un problème là bokechi wa yambo problème ya ndenge nini mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes Tolo Bela Congo, votre émission préférée, Obo Mesana Kolanda, partout dans le monde. Nous sommes toujours dans notre tournée juste dans la province à Équateur. Wapepa Itoko Sepela Lipanda. Ba bonne fête de l'indépendance na bino nyonso bato bopesa confiance pe fidélité na émission yo. Lelo tozana jeune artiste oya simbi vraiment folklorique ya tribu mongo. Ye azalaka na province ya Équateur précisément na Mbandaka. Bébé Isaac Mokolo Loyembo yende a remplacé Mabele Elise Balobi moko te aleki. Merci na bino nyonso bato bokolanda biso partout na monde. Merci à maman Nana Mbomba, la maman des orphelins. Patinke les millionnaires, mon boss, maman Fatoumi Senga, la patronne, je vous salue. Merci à Borel, merci à Pistis, Rossi, Bonzanzo, merci. Leader, Mbote. Oh, Mbote, les grands journalistes. Bonne santé. Santé Pepele, Nangolo Nzambi. Voilà, le lot de l'issous, bonne fête de l'indépendance. Merci. Merci na ba FARDC na biso ya Congo. Voilà, leader. Soko lo baliloba moko pona bato yo bakufa pona ekolo pona indépendance. Journée lelo vraiment elobela roni. Bon, journée lelo elobela nga mingi. Po atokanisaka papa na biso Lumumba. Sambe abatela molimo na bien. Marchar papa Mobutu. Voilà. Kisekedi papa ba oyo babundela ki ekolo yo na basoda na biso pe babundela biso po alelo pe tozala boye na tango ya berge voilà Zambe abatela molimo na bango bien abatela pe mboka na biso elongo na bakoko wana maloba ya leader bébé Isaac leader lelo na Kinshasa événement monene eza lelo na stade Martyr tout à l'heure là Ranson, Jubem Piana, wenge muzika oyo babinisa bo jeunesse na biso nyonso oyo basala vraiment minene lelo bakokutana baosangana lelo na stade Martyr lelo banao pona concert wana ezali wa pona ngai etake na artiste eza ba vieux biso tolanda voilà lelo titoko ma artiste boye tolanda pe moi ba idéologie ba vieux wana na opesa kaka merci na gouvernement ya biso ya Congo nde ba pesi vraiment bokasi wana ya ba grand leader ya Congo ba soutenir mboka na biso este batu ba okufa voilà oyo concert ekoleka na ngolo nzambe oleka bien mais fait batala pe mboka na biso kuna este balobi 40% ya recette oui soki maloba na bango ekokisami ekozala bien po bandeko na biso bakufi FARDC ezobunda ti omoni na ose fort na sala nzembo ya koremese FARDC basoda na biso ya mboka po bazobundela biso il faut toyebaka respect na bango oui nazo sala ngo nzembo ezali oyo bakimaki na Europe bakimaki wapi bozonga na mboka elongo na bakoko elongo na FARDC na Fati Beto to tonga mboka to soutenir mboka eza ya biso mboka bakoko balobi moyembi bayebaka ye na loyembo soko osala biso mo eloko moko vite fait bato pe ba découvrir bébé Isaac azaka nani
Bon bébé Isaac aza moyembi. Voilà. Kilonga ye DSS Zambio. DSS oye. DSS oyo keboma ya yo. DSS Zambio. Eboma bomelanga mwane ntomwe loka kizakeli mama me yenge vola mina kata mina ngote mboto ngeta zaba we loko biyongo etika izo manyambo ngango ye longa ego nazo tindikawa nazo luka bwatwe nazo kende babwe nazo basako soba ile mabo matwane mwana mpoto lokelela libindalo lenkoro kakizakeli mama me yenga ya ye kumbanga marembe seriye biloko ya Isaac mais moto nyonso ifa beta po mabela kufa yango abiso beta ka udo gena bogla jerie okolia nsombo momba yo moko holinga yo zala mama ya banana nga yo tala mokili bakosi otikali na yesanga zimeja solo nzwae zimeja solo nzwae elongi kuna lo keseli mpanga tema lo foso kuna lo keseli sanga tema zimeja solo nzwa bokila nzela mai nzela souffrance bokila ezwalo beo mabele elisie yakota malita papa Lumumba yakota malita to sapela nzambe nzamba bakoko Kongo ya yo, Kongo ya ngaye tokanisaka fadese ya mboka mokilio mbebe Isaac kalanga ya nzembo njota biso bato mabela mpamba bana poto kinalo nzoka ikulukutwe na wela libota mabele elise ya kota malita omoni monime kwa terre bébé Isaac Merci. Voilà, messieurs, dames, nous avons découvert tout à l'heure le jeune artiste bébé Isaac Alanga Nzemoye de Mokitani ya Mabele Elisi. Alobi yende nkumu Mabele bébé Isaac. Koyemba, ozwa vraiment posa koyemba na wapi. Bon koyemba ezavema lokola ipana biso. Na famille ya mama nanga héritage batikela bango eza ya koyemba. Voilà. Eza koyemba ya mwana biso tu. Ba koko ba nini toyaka na koyemba kwa grand frère nanga ku Mohamed Pepe Moindo. Esobe Sabina baza na poto baza Belgique. Bango babandaki na musique bakendeki mbonda na vie na ngai Dr. Yende azawa na mbandaka ya zale batteur na bango. Bango babandaki musique vraiment oya mbonda po bato bayi ba mbonda tina ba isobolo ezalaki bango nde très bien ba yozo chance okende poto na balé et pas mama soli ya kemo de bango ba otika ndule pe otikala na kin zalé na prophète Mabele Elisi ko yopoza déjà na kin oui naza mwana kin na botami na lemba terminus na Climafrique bon wana place na botami mais na koli na Kingabwa na point chaud bana Kingabwa ba yebi na koli na point chaud nazala ba collègue na sey na bango musalo ya musique lokwa ba mboyo lipaso wa bine pa wazie kwa wana massa nanga to travailler na balé kumutu la yebi wana kotika kini kozonga na mboka esalo mabete bon Mabele Elisi alobaka bauta na mboka tozonga mboka mais ye moka ozonga ite très bien esalaki siko bébé Isaac na vision ya via banda ko yemba wana biso za ba danser na lobaki te mais via oyemba bauta mais via ye moko soko beti evema ndinga ya mboka via obeta ngote ife na zonga vema mboka na yeba mboka na biso izalaka ndenge nini baluka kabwatu ndenge nini bamataka nzete ndeni yango omona Isaac azonga pe na sikoyo pouvoir oyo Mabele atikaka na maboko na nga pouvoir oui pouvoir eza na maboko na nga ya bakoko ezobangisa te te ekobangisa ngai soki eza ya sacrifice mais soki eza sikoyo ya sacrifice te eza ya pouvoir oyo lokola nzamba bokoko koko meta koko wana zoloba akosisa guerre na 3 minutes yozo ndimela te bo tozoloba bazo respecter bokoko makambo etali guerre kosila 3 minutes wana eza ba politicien biso za ba musique so lelo ba politicien balobi ata na jour moko esila eko vide nango
Sope balobi ba guerre oui koko ometa azaki epa na ngana émission alobi na 3 minutes so batikeli guerre à est aussi ça bon wana yé OK mais ngana zo respecter ka Christine abiso bokoko oyo bakoko batikela biso yango ezo bangi sote bébé Isaac ici jeune comme ça yoko kozwa trône ya mabele lisi na âge na oboye pourtant bakolo na obaza babeta rapé musique folklorique te boso ina olobaka trône na etika le pa nga pa depuis mabele akufa nzembo na uti oyemba ya mabele na Mimi Mongo depuis batika eza na musicien moko te a composer nzembo pe beta mokili mobimba olobi eza na musicien moko te a composer nzembo oye moko alali akomi nzembo na ye na floko pe nzembo ane beta mokili mobimba baloba te nzembo ya intel boy azate René Lokwa a beta ba nzembo ebele na Kinshasa ba René Lokwa soka mati biso tuto mataka na répertoire ebandeli ya mabele lisi mais so to koti na kati ba koti Isaac na kufite bo yemba Isaac bazo yemba banzembo no ata babengi ata baleke émission nzembo tout René abimi nango album yanga aza vie nanga to kopera na biso me banzembo tout abeti yanga banzembo tout ba obeta siko na kinu ezo renye yanga neti banzembo nini na beti DC7 OK na beti DC7 na beti kumba biso na beti maître Guié avocat monenyo ye mokonze ya yo mokonze nga mutu na beti na esiko na boka ko swa soko ki ba oyemba ebela mpondu nga te bakinois ndenge ozoloba boye bacomprendre te yembela biso bapartir banzembo na o bango bayemba po vrai kinois vraiment na poto accompagne na loyembo tant yo ozoloba boye ilonga DC7 nzambe o DC7 ye DC7 yo kebomaka ya yo eboma boma mame DC7 bomaka batona poaluriza kentomwe DC7 sisa batona kimbancheke o ilonge bomanga malembyo ilonge kumbanga malembyo yaye kumbanga malembyo ilonga babwemba kotangeli na livenyi bomi za kentomwe njokitento molo byankesa bawe mo walelwe yange mo wiza kentomwe okaye mo wa mame yengo okaye tindika malembyo mame kumbanga kotoyo mame bomanga kotoyo biloko nanga Maître Guié yo avocat monenyo ye mokonze ya yo de gabalene ye wano kewo ya ilonga na so bela koto yo bioma biloko na ngai ba ya kawa nde ba yibaka bazonga nango eza na batu musu ba yesu ko poisson nde na sen banzembo basika okoka na kine betami mais non landela bango te pourquoi so na landeli bandeko nanga na kangisi ka Congo nanga soki na landio bien ozolobolobi banzembo nyonso oyo René Lokwa yemba na Kisasa akosaka bango eza banzembo na yo ye moka yebi banzembo nyonso yanga bango tu René ye moko te ba orchestre tout à Kisasa na bambu o ba beta floko suka boyaka banzembo nanga balobi bambu aza champion na bino ya yemba na fali ko yemba na fali ba yemba kina fali nde nzembo boyaka to yembele loraso kokwe kiyo okaboyaka na tombola loraso kokwe kole kibango nako kabanzambyo koya ole kibango nako kabanzambyo koya ya yo koye ya yo Lora sokoko ya ogo epesa ndako nzamba aboyaka moto te ya lore na bengo na komboni no kati izaki mameyenga okaboyaka to ebele lora sokokwe kole kibango nako kabanzambyo koya ole kibango na bangenge nyoswe mobali aboya mbindo ya lora sokokwe mbako tangeli na livenyi boma ya lore ngana benga gonde na gonzambo oboyaka moto te bala monene ya lora zo tambola mapate zo ningane lora sokokwe mbako tangeli na livenyi boma ya lore woka giza gelima bagotange mama aliye ngebola mena akata minwe mobali aboya utako apie lora sokokwe ya ye na bengo na komboni no yoka ati zake mwana suka azulila wa bukula ka lora sokoko yo kimboda voilà yo po oyebi lora sokoko bon na mona vie boete mais na yoka ka vie ba comédien Baptiste ba oyemba vie yangwane sengelaki koma na problème na boketi wa yambo
problème ya ndenge nini? Voilà mikolo yo bon wana toyaki mambo politique te so batie yo boye na bokechu boye nzembo bokechu wa yambo okokai ngai azalaki moyembi mais na temps ya oyemba lisu te azwa ta obina te azwa ta oyemba te na temps eza biso kilelo nde tozolobela kilelo na ndenge ba prophète mabele lisi bazaki na temps oyo tolobela kilelo tolobela bafali pupa ba kilelo na biso voilà tolobela kilelo bokechu oyemba na ye mais akoma na sufu nga na zana ngote ye ifa lobela makambo émission ya mboka makambo ya mboka atikali politicien mais makambo ndule te bébé Isaac lelo eza le 30 juin elo nini ozo préparer mon journal lelo bon journal lelo nazobeta bien si wenge zobeta na kin mais nazana concert AO et pas masoda nazobeta ndule moko ko sanjola no bakoko na biso na o bakenda no baza lelo na oyemba nano kimboka trop na raisonner mboka prophète mabele lisi nazana espace ya masa na biso masoda opazo sa honneur ya mbandaka pe mwa molange melamaka moye vraiment to lobela makamosu ezate tala kaka voilà balobi sokoza na ville mbandaka oza na besoin mela mwa biara malili obeti mwa tour na espace masoda et ça bien espace masoda déjà juste na avenue Bonsomi obeti mwa tour okiti ozui mwa eloko ya malili awa bateka biara nyonso bateka eloko nyonso importé bière locale ya RDC ya Brazzaville ba bière nyonso eza na espace masoda merci na pistis ye azawana balobi pistis nde mutu azosimba makambo ya mikolo yo jeune moko influent jeune moko makasi jeune no aza na ba idée leader ba coordonner na yo so bato balingi babenga o bazore bon soki vraiment bato balingi babenga ngai tobeta na code ya Congo voilà 00243 081 52 38 169 081 52 38 169 089 99 76 621 wana ba numéro ya bébé Isaac soko ningozo ya bébé Isaac na tanyoso to solana yo ezala bien toso bunda okay. Merci pe na ba ndeko nanga ba cameraman ba sentir nyonso to ezo sala lelo fierté ya Grand Équateur pistis Borel na pistis mbote vema bisika bazali o ba Hollanda pe biso esala nga bien message na yo pour la l'agence Victoria Business oyo zero pour enregistrer bato pour la développerie bon trop patinke ma depuis les États-Unis o atindi bato ba ya pour enregistrer bato pour ba ki ya ofele ba kenda États-Unis bon patinke maza petre omoni mutu totala gate mutu akabelo mbongo mais so mutu asali lelo na yo na famille na yo mboko manona mboko yo banda ko lala ozolote mususu oloti ozobeta bashiti me okomite na tongo la muki ozaka na twapa ou bien na mbandaka mais na occasion wana bokulaka Patrick atie ofele awa Patikema atie yango ofele yaya na yo moko soko boyo zandoki bana ya mbandaka nga bébé Isaac nga pe na sinake nga pe na beti bana mbandaka bana ya basankus bana ya bwende soki boza ba étudiant inimba système partout ISP boya to tate chance voilà iza ya mbongo te na kini eza ba $5 partout banini mais awa to ofele boye belé et ça biso bien so pe to yoki lobi famille moko boyo balinga bébé Isaac bafana bébé Isaac baza na États-Unis lobi pe bo soutenir ngata na santé ata na micro et ça langa bien merci vraiment boya ebele voilà lelo vraiment to yaki na yebi ki mamba lobeze belé mais lelo na moni to chité awa parce que concert tout à l'heure oui bébé Isaac soko kiepi ko yembela na ngala linga moi na yoka ka musique trop moi quelqu'un njembo
après au pesi bambote na to kabwana soki pe ko yemba batu na ona nzembo yemba bango kana tikeli au moins 2 minutes likambo nini yango momie likambo nini yango chérie likambo nini yango bana poto ngayo yaya ngayo yo nazolelizake ngaye bolingo yebakale nzambio basheri apoto ebo memanga toko kene poto ngae ba papoye na komata Londres ngae ye bonde la mwana ye bonde li bebe o ke bonde journaliste ko bonde la mwana nzambe ko bonde la bonalela kina poseyasyo ya yo ye bakale okasimbanga na lokolo kosimbanga na lokolo kosimbanga malata lange kosimbanga kotoyo okamalata lange kosimbanga loboko nzambe emoyo wa fedelo kwe emoyo wa menya toto kemiyo teko ngayo yo nazoleliza ke ngaye bolingo ye bakaliza kyo eto Samuel ko ngayo yo nazoleli pupa ngayo yo nayembeka nayembeli fali pupa bolingo yo bakale manane ko memanga na ko kende brope nana ketope nazo bengona kombozo yo kate emilo wa Emilo wa werasone Emilo wa Sylvie mapata mama ne Joseo ngayo yo nazolela piane ngayo jibe piane ko ngayo yo nazolela nzambe wase kwe ko ngayo yo nazolela nzambe ya fere ko emio wa ko nganyama Emilo wizakta okayetimbela ngeko manyongwe ngayo yo nazolele rope bwebisaka kofi olomideli duso amondoke tikalo bena soni ya kofi ko ngayo yo nazolele kwatere ngaye bolingo ye bakali zake so na yembi bavie wana bavie basali lelo ambiance ezonga na mboka voilà ya mwana mo na yembi bango. Voilà leader ba mesa ba mbote na yo poto kabana. Oui ba mbote na ngana na opesa nanu mbote ya liboso na la Grand Baleine maître Guy Lwando ministre d'État le Grand Baleine oyo alinga bébé Isaac afanda boete mbote lisusu na ba mission na nganyo sotu oyo ba obunda kwa saba ngonga na osale mizaki te na ba fane na nganyo sotu ya Mbandaka Equateur Kinshasa poto oba olinga bébé Isaac ope ba mona bébé Isaac te oba yoka bébé Isaac o sala ambiance lelo mboka ezonga pa mboka so musique ezate mboka okufa mbote vimana batu nyoso tu mbote na ministre ya sport bo mongo liyeke vie na ngai na pesio mambote bisika ozali mbote na batu nyoso tu bazana Angola mbote na ba masa na nga musupe ya ba sportif bokelanga na Anthony Kake ingila na Angola bokula Anthony Kake Anthony Kake mutu pa salaka prophète mabele lisi Anthony Kake na Luanda yenda salaka yenda pesaka mais bébé Isaac olela vie yoko lo batal lelo ata na 6h 7h na komi Luanda na okoma po yonde makambo po mikolo yo ba peso ba kombe bele mais yo zali biki rouge yondo korijaka biki musute korijaka na ba po yonde biki rouge Anthony Kake biki rouge bo mongoli yeke bébé Isaac yeyo mwana suka ya Chwapa mwana suka moto asimbisi ko Grand Equateur na Congo eza bébé Isaac so boyo sai mokili na yo kombo na ngai nzoto yuma molimo yanke koto yeba mobola ali akanyeite etombo yeyo mame ye tomo ye tomwe mame ye tomo ya Anthony Kake tomo ya Anthony Kake tomo ya bana Luanda tomo ya bana sisie tomo ya baby zake nono ya Anthony Kake na Luanda mema biso toko kendo bebe ye tomo ya biloko ezali so nafani mabazi synthèse wana oyoka Anthony Kake kuna na Luanda Anthony Kake na Luanda mobali kitoko katonye Anthony Kake tomo ya ya balekyo tomo ya biki rouge yesinya sinya. Voilà, messieurs, dames, lelo tosukiawa, merci Nabino Nyonso, merci
bateau bolandi biso tina suka bobo sanate ko partager émission yo bo partager ngo bangala nyonso bo partager émission yo to soutenir jeune artiste yo akoma liboso. Merci na Borel Moto Azala qui na réalisation à l'élo, merci na Pistus, merci na Rossi Bozanzo, merci na Espace Masoda, merci na Bino Nyonso Tokutani Mikolo Koya, à la prochaine.